Fabrica ça joue. Ozui, 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 ozui. Oh, ah, bah dans cette la qui vit. Nana tape à roloka on pété. Bâtir la français va mettre Gims, pardon. Bah tonalité ne so bon mabiso. Bâtir la français va du badaju. Faire de la tonalité bomi hein. Bâtir la français va badaju. Tu m'en as sur la roue, faire un bakito quoi. Bah on peut bantir ma salle là ba deux fichiers la mouille. T'as la bantir ma salle kito. Bonjour le badaju comment? Tu là banga vérité. Faire yebi ko sala rumba. Mais français comme te bomi hein. Ayemba français te. Et pas on a numéro 1 la musique à Congo. Non, n'importe quoi on a la France. N'importe quoi. C'est pas nous bon on loba. Nabi akeba. Nabi akeba. Nabi akeba. Te nabi akeba. Ba na yebi kasi. Na yebi kasi na za mwasi. Weza mboka basi. Non lo bomena senga. Non lo bomena senga. Non lo bomena senga. Oh non lo baba yoka. Aza mboka mwasi. Aza mboka mwasi. Ko fait tika ko violer pas tika ko violer te. Ndaku tu frère sera violent ngate. Ba dans ces zones. Ba c'est kitoko ba français zona kena iwa. Vraiment moi je ko nga butala. Asimba yo. Tala asimba ta violate. Moi tombe dans Bruxelles. Koko Madera. Koko Madera. Atinga ko fil bola mana yo. Ouais. Ngape na yali bola mama moko. Wata ne so linga na linga. Na linga. Wata kitoko. Wata gu. Wata lengi ne so wata biye mo ne so ericha biye mo na lula ke mbebo ne bo maka. Wata gu. Wata lengi, wata sumu. Wata gazoza. Wata sukali. Wata sumu. Wata gazoza. Wata lengi. Wata liye wata leye. Album na sala ya batente elala. Lelo tala lelo. Album ba dessin animé. Ya ba dessin animé ko. Yo que ça musique ba français. Ba tala biso o mo soto né à Kinshasa grandi à Kinshasa. O sa musique français te simbate. Aloba ki hier comment yembisa ba congolais ba français belé ba bino bocha ya. Soto ko mama ba français ko fait yemba ngo banda kala. Fabrica so zui. Fabrica so moni yo o zui. Il faut mona bon. Na sala mama na feti na lala bien. Tika bo. Na lala amo tema mabe Fabrica so wata sala ka bien na mokila pesa na kombo Fabrica. Yeye ka Fabrice Energy. Wote mtapesa kombo wana. Yeye kana koma ba bébé. Yeye maestro. Omoni ko ato longwe na okese liboso mutu. Esate ko leki mutu. Non, n'importe quoi. Yo so longa liboso wata ba ko liye ka na ba. Na banzembo wata oliye ka na bilamba, wata oliye ka na succès. Fabrice tika ko sa succès te na musique ya Congo. J'ai dit que tout est raté ya mado. Ya tala kuna yeye. J'ai dit que ça yeba. Fabrice ça succès te. Asa succès te na mboko ya musique. Sikida. Non bien, il y a batalaku. Il faut chercher ni. Fabrice moi ça ndje mo kwa Raquel Gomela Gomeko il y a 10 ans. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Mokili TV. Vous êtes de partout disséminés à travers le continent, la Lingarabino Mingue. Partout où vous êtes, vous suivez Nondi Premier. Vous le savez très bien que les actualités qui se passent en Angola, Nondi Premier toujours là présent. Nakozalaka toujours présent. Ndenge Nazara Angola, Naebisarabino déjà bana poto de partout que vous allez toujours avoir les actualités où elle est en Angola. Il est avec nous en Angola, héritier Watanabe, et ainsi que la team Wata, Bazana Biso, vraiment dans Angola. Ça fait 4 jours déjà, héritier Watanabe, ainsi que la team Wata Mobimba. Angola, vous aurez les actualités. Vous savez très bien qu'il va devoir livrer
2 grands concerts en Akata signé Atlantico. Le double, hein, c'est-à-dire le premier dans les 3 héritiers Watanabe a signé Atlantico sur la production bien sûr de notre producteur le plus célèbre Paolo Tudilou. Alors messieurs et dames, vous le savez très bien qu'à un certain moment, c'est lui qui détient l'information de Richie Watanabe. C'est lui qui détient le marketing de la team Wata, mesdames et messieurs. Naïbi Sabino, que c'est l'un ou c'est l'une des grands marketeurs Nakatambo Cannabis au RDC. Lui, c'est le leader américain. Après, photo loba, keke poto morote, a keke poto. Cette fois-ci, à Danabiso Nakatangola, on le reçoit par le demande, bien sûr. Il y a Banderonien Soto, Bazarana Poto et puis Bafanatique Naye. Potala Ndenge Ayoko Bukangola, mesdames et messieurs, il s'appelle Kisinzora. Venzora. Non, il y a mandé Venzora, leader américain. Nzora Bastema. Na uti poto. Yo na poto mningano. Yo na poto mningano. Poto mningano biso. Place basala ke lambeza na poto, place basala basket na poto. Stema ibo. Place basala polo boza na poto. Na senga no héritier wata merci on a sake je t'aime quoi. On ninga ke mingi donc wa sali pona nga. Ça linga bien quoi. Ils ont parmi mes meilleurs souvenirs à vie. Ok. Pour meilleurs souvenirs à vie aux Arabes, mon côté, meilleurs souvenirs à vie comme on a Coco Njora. Il y a mis balai en comme on a permis héritier comme on a poto. Donc, il y a un diable. Mais héritier comme monsieur fier, hein? Non, on va se fierté. Non, on va se fierté. On va se fier. Nous sommes fiers. On va se fierté. On va tenir par Angola. Batu balbanga bako cholo pozo l'Angola. Bako salo boye. Koyamba baka tenga non. O sanga mabe pona seni. Bataketu bazara. Muto la zate. Biso tuto kufa. Ya solo. Nzora oye na kati Angola ba recevoir yonde ni na part ngamoko na la témoignage to beta moi tour na yo. Mais niveau ba yambeli yo na ndinga palanka wana. Na image chako. Te bazo balancer ngo déjà de Chris c'est mama na koi. Ndenge nini yango. Mama na koi po yambanga vraiment. Vraiment. Mama zo mona nga lokwa Jésus. Alobi non. Bon nga pana za star. Parmi bato to saka na ba TV. Ndito za biso tu ba Sankara ba Musaka ba tutu numéro 1. Oh, le numéro 1 Musaka. Abo ko prenga na Musaka. Mama sala Musaka ko sate. Na bese be na saba clip ba santé touché ko kate. Marketing na za ki likolo. Ouais, bon rappeler na clip ba santé touché. Na sala clip. Na JB. Na saba play ba ka banzema JB na nisa ba to ba shwila. Na tambwana ba masina fanfare pour na robeta stade de marché. On sala pe ba théâtre. Akokate. Na sala théâtre kaka na créaka te pour le bon mana théâtre. Ba marketing abongo na so ti Musaka tika ki porte parole akokate ba saka ba kokate. Na saba na ba duche pena. Tout ça par théâtre mon titre là on a tia anti-terror. Ngam na kena kota na théâtre pour na saka elo kwana pour marketing. Toi niveau monter? On dit que tu repères mon père légende ya ba marketeur hein. Kofa so ba dit icône. Kofa so ba gesili. On a icône na bango. Icône na bango tu es tembete. Ba sankara faut ba fuka ma se ba moni. Ba fuka ma ba sepelaka. Ke yo zalaka po yango wana bango pe bazali. Ti lo baza ponga na za. Numéro 1 ga donc na c'est incomparable ko comparanga na mutu te. Na zo sokutu o moni o rappeler nga théâtre nga kuna bosana. Anti-terror. Tanga anti-terror. Moni siko tangu anti-terror bimi. Na mabuta masebe na créer théâtre anti-terror. Pièce na kina sana ki. On dit que prochainement na pesi leki na moi c'est le dit comme anti-terror na théâtre. Moi suka na biso za niveau. Za niveau. Si le loba mo benga anti-terror. Moi mais anti-terror za niveau donc vraiment na numéro 1 na bango donc deux fois tu m'daleki nga ate. Là mon image na keka na France. Ha diable. Wataliye. Na teka wataliye. Angola mon ba wataliye. Mais obi que même temps au kiti au gangika wataliye ba chaîne nyonso tu ba teka wataliye partout. Partout wataliye. Et puis na sepel ko bima na bima na aéroport. Da habitela kwa siku chaîne elo mantona mo or hein. Bambila na pa mo ba sangeli e pa ya partout. Mo bambila na sécurité ya bien na Scorpion. Ni dans niveau so tenyo so ni bunga. Donc mon qui succès qui moteme ni longo. Succès boya ina pour aux arabes déjà. Na yeba kamena we bon Angola. Na tamboli Europe. Babinga boyete. Ba maman bazolanda yo boye. Teno ki plaisir. Teno ki plaisir. Oya ine logo te.
elona chini moi kisi moi moi lo moi bona ngala ngosanga kisi te wala kisi asanga kisi te ngamu ngolo na kisi te ngo batazola na yoko kasi bisoka on dit pas édifice ya wana kisi no kisi na ngwana Saint Alphonse et pas monsieur la be igen domicile ndombe na matete wana au nom du père édifice et c'est Maria Losako otondi gracia mon konjazali na yo na lela ke pa mama na mututa ya solo ngaka pa mama quand que maman Marie passe dans la radio c'est d'accord mesdames et messieurs vous comprenez que na yamba déjà na côté déjà pour na yamba leader américain Bentora ndeto zawa musana eli yango monsieur petit jaloux mone wata sakana mone wata lewa yo na zo nanga garçon na musicien ye wana ka garçon na zo nanga ye wana ya biso tout bisa ba album le 20 na 2020 le 18 décembre tala lelo yo za ngoli sama yele depuis qui ba révélation wata lié na wata lié album na sala ya ba tente elala lelo tala lelo bomba ba dessin animé ya ba dessin animé ko yo ke sa musique ba français ba tala biso o soto ne ya Kinshasa grandi ya Kinshasa o sa musique français te simba te aloba ki ke hier comment yembisa ba congolais ba français belé ba bino bocha ya soto ke ko mama ba français ko fa yemba ngo banda kala ba vocal wata sana ba wenge akota ba français belé ko zo ko pa te na yebi pe yana yozo batenga na mama muto yozo batenga ndazo banoka ba kofi ba yema ba si donc na yebi te tika eza falite ngana yebi te ngana yebi ko mbana ko tuna na yebi te ya OK ça na sala trop mais na bénéficier de tala lelo OK ça no bien na sala trop c'est mauvais souvenir ça mauvais souvenir na parcours na ya musique parce que batina na prison malgré nyoso to ça nyoso to okomi yango so na vandi boy na kala kanda nyoso na sala okomi okomi yo yebi nondi et puis baso nga basangana batinda nga prison makala place mabe na lala pela na place mona lala na bangungi na lala na ba sala minene na ba criminel na ba saba miyibi na lela ngai ye mutabina lala awa bakanisa tabola munanga moko te oui ye mutozo loba mais c'est la vie tozana mokili nzambe il faut ko kalisa bolamu ya muto asali pona yo ya o ba soka te donc na contribuer un plus na musique ça la nga pasi ka prison wa tindanga mais na makambo le bo contribuer un plus na pesa no mbote na j'aime tanga commercial patron j'aime tanga mais yini makambo j'aime tanga mbongo mikolo na ngola j'aime tanga tunaka orga mbambi ya yebi adega j'aime tanga ngabeke tanga los tanga los mystique j'aime mystique 5 fois boss azala ba entreprise 5 mystique omena vi lingo sanga bolamu mutu asala bolamu ta mukiata pesa ka mayo vandi boete yete ngaza na bakande ngapena kisi ndo katali kambezali na sepela te papa chéri BCBG fundanga to samba pena vie kisi ata yo moko to sala mo ba pamba ba vandi pona ke prison na makambo sala bakasa ta bolamu na sala te bakipa ba sante toucher na bisa mbongo na moko ba bisa ta enkate na travailler dur bakalisa ka bolamu ya ko héritier banga mona osala nene boye wataleye ya el diablo wataleye le betel kamo ba papa maternel te kisinzora ke prison wata sangote asali balance ya malamu mais kisinzora wata sangote kisinzora kotala pe le Londres musala ya marketeur ekomi ko marquer batu ba respect ko finga batu respect zate yango fo yango bo kende ba prison ngala kena prison na finga te ngala yebaka ti lelo na kena prison te obatinda nga prison na yebaka te ka ko lobaki ko beta ye kuna bo kuta esi be pia na kutu na mbuta kisa ina ba video na yeba ko pointe passe na be mabe batika nga tant na kia ba o mususu nguna pona samba de côté osambi koto na bima bo ngai na yeba bisinga ke o jiba ti ba mbila ba luksanga
Boua, na dit bon, on a quelque chose, c'est vraiment on a fini. Na quelque c'est présenté bon. Mais c'est bizarre, mais c'est ça y est. Tant comme kuna oh. Na mo mutaki sa vidéo na zo la ça. Et monsieur mon sagi na Michael Kamba. Mais ça moi na injirte. Ou pas injirte. Moi na injirte. Tant zo bi magabe beko. Ya l'autre là. Ba yokana na biso ba yokana. Non ke na bana. Ba kanga bongo. Toyena honorable maître Tony Mwaba. Excellence. Avocat. Avocat na toyé. Na sami na séance ba exina vidéo injure ezate. Avocat ba bi bokangete injure ezate. Eza na ngote wa ba preuve. Ba preuve ezate la fingite. To bi magabo na escalier beko. Yaye. Na elinga na ba edi ba dia ta ba nini ote. Au fin sous patron na bango. Toute la vidéo be tile lo na yeba kate na finga nini. Tile le pongo be to finga baza. Ba keni pena ba finga ka, ba finga ka ba sankara ba finga ka. Kani ngazo finga zake. E moto ke zake la camarade te zake la mukolo. Ma rikle zake la bene mama bawera. To le bango awa me. Akoke ko le mane bongo te même si na respect, ça garçon manquer ce vieux zake. Ya bien te to so la dossier au finga ki. Wapi na avocat na ngamu tamaile Tony Mwaba. A mon image na finga patron na bango te tele na finga ni bina tinga na finga te ngala mutu na finga ka na internet kino na senga nzamba limbisa nga parce que a deboda ki akofinga mama boti bisote oh mwana mbali moko moi somo be na Bruxelles koko madera koko madera atinga ko fil bola amana yo ngape na yali bola mama no moko parce que te yo ka tinga la s'excuser pas kokote na lobi eloko na mona sama ben internet OK parce que maman nanga ami akofinga ite maman na botaka kofita bota yo bota petit nanga bota biso pour na artiste maman mele kana TVT so kofinga kofi ata ye moko mais akofinga maman boti biso OK maman nyonso za maman to sa maman moninga bangonde banzambe kasi maman afinga ka ayebaka ite yonga bla lekana finga ko madera libola maman no moko mutu na finga ye wana tile lo na finga la sasi ya finga ngape ozongisa légitime défense nde babenga mais pamba ka bona ko yete nde batu ba finga batu nga belezi ba kenti ba finga ngalo ko kate bonzo kanga magana kenti na parce que kela misi kela ba sankara ba finga batu musaka ko fingo te mena ba koli ya ba license musaka mutamayele musaka mo tiki mo trop tiki trop musaka tanga trop mutamayele ozo comprendre donc bakanganga tilo pe na ba telo na kenye la prison chance pe ka l'état na so moni mais moi so ko ta prison point asali ne loro te voilà ça des jours finga pas ça na ngoti ezala ka te ti bakangisa ngana na talaka benga bitwana mokila se to zawa success silaka on le regrette ba age komaka banjoto kolaka babanda de yaka et surtout succès silaka comment ça quoi confier hein c'est incomparable jamais sila succès sila te etika age 65 izalate la mona musique izalate aye moko na mo ata ba américain bakatana balon richi bakatana ba petit bele bakatana ba so ba contrat mais tilelo chéri Kofi likono be mbal nanga bébé nanga keba ba bi Kofi viola non n'importe quoi non silika oki na bete babakali bambata keba te na bi keba ko faire to samba na France paso mo Congo pa mutezate mundela akite keba na kusuba mwana oloba nabi akeba nabi akeba te nabi akeba bana yebi kasi na za mwasi wesa mboka basi nalo bomena senga ngalo baba koyoka aza mboka mwasi ko fait tika ko violer te pas tika ko violer te ndaku tu frère sera violent te ba danser wana basi kitoko ba français wana kena iwapi vraiment moi je ko ngabo tala asimba ta violate tala o tala nga na kati no batala no na sima benzo nga parka na sanga ngali soko setu na moi si sans fesse na ndimaka yango na nga sali soko capitaliste za pango na nga sans fesse na ndimaka na ndimaka nga zoto nde mipende kote nga mipende kitoko na kati na minere na kati wa minere na minere 4 vrai chéri
Tika pesa mbote pas prophète Junior Manga Faya. Tika pesa no mbote le millionnaire angolais. Sosa Alberto. Oh Sosa Alberto Sosa Alberto. Sosa Alberto. Moninga ya président Moussa Mbaki. Mwalimu Moussa Mbaki. Moto moko bien. Moninga Sosa Alberto. Sosa Alberto. Millionnaire. Bon comprendre que Sosa Alberto akutaki na kisi njora. Bon comprendre que akutaki na Moussa Mbaki kala mingi te. Te bon comprendre que te njora pena wana millionnaire. Sosa Alberto apesa mbongo. Apesa mbongo. Sosa. Ana mbongo. Alberto te millionnaire. Ana mbongo. Te millionnaire. Ana Angola. Obi mboko za mboko nanga. Ngana shebiso. Oya pe mboko tongo. Eza shebiso mobile na ngai angolais. Muzombo bana nga bakutazama sama na kutaki na bango. Bakoko na maba zalaka awa. Makambo chizalaka awa. Ngana na ngole komba ngape da kosa. Ngada kosa Miguel. Yamba esili. Ngana Costa. Ngana za da Costa. Ngaba bokilo na ngana sotu na kuteda na bango na kuteda bango ba yambi ngalo bitoko. Na ba video. Ngala na ngole. Abi Venzo Rabi il faut to continuer na nous après ba photo bouti ba Espagne, bouti ba Turquie, bouti ba Paris tout ça. Bokenda ki. Petit moi benga. Bokenda ki liboso na délégation ya 33 personnes. 32 personnes. 32 personnes. Europe. Mais en Angola, vous voyez 64. 64. Au monde, il y a un monde. Il y a un habit. Oui, Bakima. Soit visa Angola batala. Tant que tu as un tag avion moukier. Mais plein zati. Parce que quand Angola a visé Zarazete. Donc, et là quand on sait à Wata à Mobile. Ya tonye donc mutasikika na ndako héritier za mbona sentinelle batu tout bayen na mutasimba donc ndeto sawa donc Sosa le millionnaire angolais vient nga Sosa Alberto le millionnaire angolais alala mbongo ya osakala te kindoki Sosa Alberto mobali kitoko Sosa moninga ya Moussa Mbaki Mwalimu président respect na Mbaki o sentir que basimbi yo na Angola na wana sebe na ozonga be bo comprendre que kutaki na Sosa Alberto bo comprendre que na kutaki na ye bo comprendre que na kutaki na Sosa Alberto bo comprendre je no zonga bo comprendre que njora akutaki na millionnaire angolais Benzora elo mo sali biso passe muito obrigado elo mo sali biso passe et qu'on a bien bon il y a côté moko maestro merci cap maestro Pabo moni sous les États-Unis batasis bakim azui fabrication zui fabrication moni yo ozui il faut mona bon na sala maman na fete na lala bien tika bo na lala amo tema mabe fabrication wata sala ka bien na moki ya pesa na combo fabrication ya ka fabrice énergie wote mtapesa ikombo wana yaka na koma ba bébé ya maestro omoni ko ato longwe na ke se liboso mutu esate ko leki mutu non n'importe quoi yo so longa liboso wata ba ko lieka na ba nzembo wata olieka na bilamba wata olieka na succès fabrice tika ko sa succès te na musique ya Congo j'ai dit que tout est raté ya mado ya tala kuna ye j'ai dit que ça yeba fabrice ça succès te na succès te na mboko ya musique zikida na bien ya batala ku il faut chercher ni fabrice pour ça nzembo ko raquer gomela ko il y a 10 ans tala tu ngani mama botanga akosa nzema bongo te omone ngo nzema so piniri atonga musko ba kima pourquoi poni wata ba kima te so isoki wata ba kimite ya nini ake ko tonga biso yango ba risque parce que tonga ka trop ada tonga wata trop bina fila poata ye autonga wata bi wata na Afrique ya wata sa musique ba yoka ete wata za nzambe el diable lekio Fabrice wata stem wata lengi wata goût wata chocolat ta wata chocolat alekona kitoko Fabrice na zu comme la soit fabricasse na kitoko aleki fabricasse na kitoko bon tala ta munoka wata ta munoka fabricasse na comparer ta mande fa wata ta munoka wata fabricasse amo tema mbele fabricasse tongi wata yaya monde yo ki ba tongo partout mutatide okesa mukie biso ngabe tonton capitaliste
leki ya papi Pedro batinela nango na Luanda la team auto kesa mukie 32 personnes en Europe afuta botel yé moko to liaka na et puis afuta so maman enveloppe muto ki mandeni yiba kibe parce que ko kangela ba muto deuxième niveau ça ya muto soto c'est que asira ki bana ba to apia ba ngelo côté ba secret bimi nanu ba kimi et puis 8 personnes na okamwa merveille ya kimi surtout nde na lole lango kuseka mwana akende mwana akende merveille wana kende mwana mtu apese mutu makasi po yemta simba ko kese même mtu sio kese yeti anga kokata les boss Glody yani bad boss mwana mtu simba ki mouvement petona yamado même mtu simba mouvement na nini Benzora yo kasi musique ezakani na ko bina musique mtu sema tela ka yé fa parce ay bino ko bina ti ba ko tena ni abo bina te bo bina ko ba wata Fabrice Chiko c'est Michel quoi Michel Katem Tamael chef d'orchestre na biso. Parce que Michel quoi j'y restais la foudre quand j'y reste la foudre n'importe quoi. Fabrice ça joue ozui oh ba danseuse wa kivi Nzambasuki moni motema beka na wata kotonga mwana batu wata yake na kitoko toke na musique Fabrice non on kata musique na boîte te à part ya maro eza ya batalako ngana na mona musique okoko sangate jeri eza ya batalako ne basala batalako ne basala ka à part Kofi Olomide à part le kola ya banja bana ebeta na boîte te na baba kaka beta na baba pe nini ke beta pona bara munene beta ta awa na Esplanade awa na Ave et pas Joanna la dona et beta ta et pas Armando Vuit et beta ta anja beta na mama ta Armando Vuit ala mu Vuit wala mutunanga ba pirma salon motema Joanna pirma salon oyebi ke Fabrice na minute tu as regretté makasi na minute tu as lobby est-ce que somo na mutu danser kimi sa bazo linga ba détruire orchestre na ye est-ce que somo na danser kimi mutu regretter tokutala mingi faut sentir pendant que et pas ya Armando Vuit tokutala full boss Esplanade AV et pas ya Armando Vuit na Petangolo wana siko et pas ya la dona Joanna vrai chéri ya bois noir komela kitoko kolia kitoko taba musuni lemba taba musuni kitoko et pas ya Armando Vuit full boss na madame nae ma copine Joanna la dona na bika nazara ya kosekela na ave wana na Petangolo okotika la wana yango la katongo sa Benzora to continuer ma sola musique awa Fabrice tozo ngano ye te maza jaloux ba kokima ka kaka na poto bakima ki 14 awa bakimi de dans ces apamba oza artiste musicien beta wata te ba dans ces bakimi siko awa beta conseil et puis pour de ça wata kimi za passe niveau ba futa ma bien mais niveau bozo lo bela ba futela ra bien bazo lo ba ke boza stable te loko la bango elo rezo kamwisa nga vraiment na bité ba ndeko boza partout bozo la nanga yona barbeke kabeya bo benga non bo zela ya za stable bato ba kima koma mutaza stable ok c'est ça stable so vous avez que c'est ça stable ko kima te bato ko kima te bato ba sala Fabrice c'est on ma eza ba main noir wana na sima wana te Benzora nyebi na ngai te yebo ngai binga fana ba misene bien te musique ya ko solo wata solo na ba jires wata solo moko biso moko atika na pototi asengaki soliste atika na Istanbul habite boss na tika na tanga musique OK atika na pour la bénéfice orchestre eza vina ye so ni par ça ninga lo ba ki sope ya lokuta sope ya solo ba asengaka sa musique atika na OK d'accord Vuluzi atika le soliste Vuluzi mutanga na pesi ba mboti asengi ata toke États-Unis soko lobi otika na yo wata otika yo o danser zo monike pour être boîte biso to saka ba réunion danser zo monike ko ni na so na bota to boye o so na boss afute lobi pour que no poto obi baba ndo déclarer pe wata ba ndo voyager ton voyager là tu nzoto toi ba voyage ba Mexique ba Brésil
Ma place, on a besoin de bêtes. Tu aux États-Unis. Comment est-ce que orchestre est aux États-Unis? Et c'est la fabrication, il y a 8 personnes. Ah, n'importe quoi. Ah. Si on a orchestre, c'est ce qu'il y a. Parce que c'est important. Orchestre, c'est très important. Si tu as des drummers, des drummers, 4 solistes, des batambonda, tout le monde bon partout. Tout le monde bon, donc, héritier, nous avons protégé. Moi, je suis bien. Il y a solo. Benzora, analyse rapide. Tolandi, Fali Poupa na photo, à lobby, tant va poser question, Fali Poupa lobby, pour naïe, Moutazana rumba na minutio, après ye, ezali rumba pur, ezali binafile. Tant on a landi binafile à défendre yango. Alobi ba wata ba do sala lelo ba vient na ba wata ba do sala lelo ba rumba évoluer, na rumba pur original. N'importe quoi. N'importe quoi. Boye so ba rumba pied, boye so ba rumba tra, boye so ba rumba boye. Rumba la ka moko to beta musique, o beto to beta musique congolaise. Donc au moninga, so na 20 ans boye na lobaka. Ba musicien so bazaka danser ko, para bimanda kuna bango. Oya ba fula yo. Nzambela ngai. Yo mo le ba musique, oyo kuta ba ready, oyo kuta musique, okuta ba kofi, okuta ba wera, okuta musique, loko mo le ba musique. So za ki danger. Polo bi mananda kuna bino papa. So za ka danger fo banda kuna bino. Benzo siliki. Ngala sika papa pamba. Ah, Benzo. Mama bi to be sanga ba méchant. Oyo kuta musique ba bongsolo rumba, ba bongsolo musique, alo yeka ko yembi ba futelo biya avion, o mati na économie ne ko ale ba somelo mutuka ba salo nyoso ti loko ba mama musique. Bien ko ba mama musique te. Ozo comprendre. Bila file to tshikelo makamo abeta musique ne kitoko. Abeta musique ne kitoko mais na micho rumba Kofi aza rumba zano. Maboka mopao. Lelo ba wata bango ba regi ba ndimi ba baze kwa ba ndimi ba kapa ba ndimi timo ndimi. Alors que beta rumba évoluer rumba côté sur rumba moi wall du ba. Ah, tika batu. Zabina file. Tika ba pire ba bonga kuna te. Musique mikolo na bango ba je to tsono Kofi to pour faire un comparable. Kofi aza de comparable. To tse ba na minute oyo. Mutavani sur rumba so c'est héritier watanabe. Ya musique baranga na bar. Musique baranga na téléphone na batu. Musique baranga na mère chanson. Gombe na Gombe. Ouais, Gombe na. Bosko oloba na ba. Ah na Katangola na côté le mutute. Gombe na Gombe. Gombe na Gombe. Gombe na Gombe. En tout cas machuda mandangi. Papa le kabana patron sa père. Naza na kutaki na liyebo. Zolomboa. Gredi Fuchila. Ah très fort. Na kutaki na dib. Na kutaki asira. Azaka ne yaza. Tenga na mona ekala na yoka epe kala. Aza tukuta na point. Aza. Apesa ke pe ndezala kaka. Ndezala nene yaza mutu kangana mutu. Na makolo. To kuta no apesa yetali yote. Ola mangana vela nga gredi. Ko na yeba pe kaka. Na yoko ndile balobala ngake o viaza la isute on dira za na Kinshasa tout ça. Ko si les ako kufa viaza. Viaza ali Viaza non nga zokuta na Laurent Sokoko. Ya Laurent Sokoko. Na kuta na ya Laurent Sokoko. Ta chef. Dadi Moula honorable. Dadi Moula. Dadi Moula honorable. Ça là honorable. Toi Dadi Moula honorable. On a tela quoi? Mais je vais kuna. Honorable. La team ba tu zo kitoko boy vraiment. Tu baya. Leader américain. Toi le chef. Toi le chef. Dadi Moula. Toi le chef hier. Papa. Ndeni. Ouais, ça va na ye mais. Non, nazo ebate koza na kati Angola. Non, na sana kati Angola. Oyebite? Na yebite? Ba leader américain ba. Ya solo na yebite. Nous sommes 104 personnes. Biso déjà donc. Nous sommes des gars sentinelle à Wata Namboa. Namboa na chauffeur. Na chauffeur. Ndia oya ozwa. Voilà, Ah, donc ça biso bosse. tout oza leader américain. Mamboza bien. Mamboza ma bien. Biso tous orchestre du moment. Bango ba yaki na vo. Biso to landaki na système. Siko na bamboka nyonso biso tozo ya bamboka ya Angola. Toujours kaka musique ya Wata. Toujours kaka musique. Alors bien on va y mais félicitations quand même biso to na kati quand Angola. même Félicitations. quand même. Somme de bailler la yé. Aïe sinon ba soute. Quand même donc on est ça. Alingi Rolandela. Voilà, donc à la limite. Mais vraiment félicitations parce que actuellement
c'est l'époque de Goga, il faut qu'on se le dise. Et puis, biso siko donc équipe ya marketing na biso et comme équipe nationale. Bien sûr. Et aujourd'hui vient Zora zakuna Francis Diba ya kuna dadi mula ah. O ligela wapi. Mais est-ce que yebisanga non Venzora pepe men ni ba malama motivé ba ba ngotango leader américain zwana ndanga za la se. Non tu peux toi bongisi na bien. Apport ya Venzora na la team moni on est. Venzora déjà un joueur ya makasi. Donc déjà un joueur international où il y a beta ba compétition minene tant vous jouez une équipe na bino ou une équipe à monene apport et aux alani apport et aux alara qui a rochababi oyana 1+. Donc Venzora une équipe na biso la team ayena 1+ ya makasi oyo ba potentialité oyo izanga ki pa ya mula oyo izanga ki pa dibaya ye ayena on a particularité na yi. Tu vois donc biso toza équipe bongo boya bien en plus pas na biso boya izala raté jalousie pèse à la raté. Donc les ye toujours continuer ko chababi nazo sepela na mona Vienzo razo on lobby comme jalousie nazo comprendre te Vienzo razo mataba avion ernyo sotuna na watana bedadi mo lazo tika la tsambela nga ezo sala boy pour la nuit na tikali na voyage moko ya Europe yango kana tikali mais Vienzo a quitté na avion na watanabe il a fallu ka bongo et to matato kita Vienzo ra momi ba protéger pour la momie hein voilà t'es na moi aussi ba momi tout toi qui na ba momi tout ba yaki na avion ba protéger na moi aussi ouais ça dit ça moi zonga te eh na zonga te moi aussi traitement na hier na traitement na biso eko za na ndenge moko te et puis tango ngabe na mata ba avion na team vient jour azala été parce que ceux qui a commis go mata jalousie go wutele pai wapi voilà donc chez nous biso tout na terrain toujours beta lelo azala na palanka a mobiliser bato ça ozomona bato zo ya mbaye baso kwea net lobby na mona ebsa yo ba mama niveau ba ko Venzora succès nde bona e ba kite ba moni biso ba succès zango ya robot mona to lobby la tingo wata 5 600 quoi yona baka wata le ezali kan ko ba pe musala quoi ko ba musala ke loko ni na prophétesse bato wa buleke wata lié eza libanga ya mutu te eza idéologie idéologie le chaîne na bino elié ah chaîne na biso hein elié kongo mokile lié bango nazo mona ndenge nazo mona déjà nazo mona garçon de Lox bambo théâtre na garçon de Fosset donc en elka na ado na pesi bino mbote place boza donc nga na tiki émission na bino mais nazo rappeler ka batu les premiers na les 3 biso tout okutana na Sydney Atlantique c'est l'événement africain. Donc, dans l'Afrique, l'événement est à Moko. Ben Willy, les Gabonais, la PC Mbote, il y a trop donc, on a rendez-vous tout à l'heure. Ah, tu as Mbote na Yemoko, l'homme qui a dédouané l'avion, avec preuve, les boss Pinto. La PC Mbote, il y a trop. Ouais, Asa Awa, l'homme qui a dédouané l'avion. Oui, bah, ton nez, mais nga nazada di moula. Et puis, na kobosa na télé boss Arsène Ndombele, muta tonga, ba près de Nakata Kinshasa, et les patrons des gens très trans, Yemoko, les boss André Lema, la PC Mbote, et puis Chara Nzambe, hein, Didier Lema, Chara Nzambe, la PC Mbote, et na niveau ya Kafunfu, na zomo na bongo, les boss Vincent Kikata, Lei du boss, Steve, Falanka. Donc, na biso Vincent Kikata, oui, na boss Steve. Na minute au coup donc déjà code na yo zananzela. Zananzela. Code vient njora zana na go benga na minute yo. Zela. Donc to sobeta double atlantique. Donc les premiers to beta ka mi-ange. Les trois mi-démon. To saxina na mabayana e na Jerigi wa Sondambo. Mais les boss des boss Vincent Kikata, les patrons Vincent Kikata et Kobo ça n'a pas été Gazalaka Lissou, il y a les boss Steve Lufalanka Steve ba vandi sika fufu na maboko yama ebele voilà patron Lufalanka na boss Vincent Lufalanka na yo qui est trop honorable Lufalanka na yo qui est trop donc boss nzama protéger boss Nzambe protéger boss na solo fala ka protéger pena ba projet toi ça nango le seul fantôme qui sourit Ben Willy les Gabonais na yo kaka ye
Ben Willy, Ben Willy, les Gabonais les plus suspects. Le plus dangereux. Et les patrons les Gabonais. Trans. Ben Willy, les Gabonais. Les patrons des gendarmeries trans. Les boss André Lema. André Lema, grand frère, il y a des Lema, Charan Zambé. Donc les boss André Lema, wana yanga ya palais, nous sommes les boss Arsène Dombele. Deux fois tu m'entends ba près Donakin et l'homme qui est des douaniers l'avion avec preuve. Et là, Yemoko Mokonzi Pinto. L'homme qui est des douaniers l'avion avec preuve. Donc vient Jora Yeyo. Dieleba Charan Zambé. Les boss André Lema. La pêche moto gentil trans, on a donc les cargo, fret, transfert d'argent, gentil trans, toi ok sous wapi. Et masananga papi flash, la sope sa ombote donc tamu juntu. Aki Angola. Vraiment bon comprendre que tous qui na mokonzi ya ba marketeur. Na tiki bino poza émission Vienjora, mais en tout cas les boss Vincent Kikata Vienjora yeyo, les boss Steve Lufalanka. Ba rappelle na Jordan Munganga, coffre fort, ya boss Steve Munganga. Coffre fort, les boss Jordan Munganga, Vienjora yeyo. On a déjà na lia hakuna, na la hakuna Vienjora yeyo. Bosala ndenge bosala. Ndenge bosala kaka. OK, merci beaucoup. Vienjora. Ah, Dadi Moula yambio bien. Ngala kanisa kondira na kanisa kondira yote bakanda. Ala kuna kanda te, ala kuna makamwana te. Ayebi pe yango te, abiso mbasu ezate. Ona sala mutu boye mutamta na bulo na ye. Aza chef hamta maele tro. Ebo swana atende maison mais swana ka. Maison ba swana ka. Ba piroje. Na ba prince. Na ba Sankara. Ba ko bomana kuna. Mais were lo mo ga sala suka. Ame maka piroje poto. Po piroje atikali ha. Esili ngana neki ya lo basute ha. Aba ngana njora to tikalaka. Ngana njora to tikalaka. Onebo za kami bale mo mo ndeba na mapasa bo tikalaka. To tikalaka siko souffrir pe na tikala. Tena souffrir na tikala. Surtout pas na bese bezo ta pa poto yango. Ma toi ki me yo tikala. Tasuka jiba préférable me mambua ka me makisi nzora. En tout cas, merci beaucoup na Cap. Les premiers dans Atlantico, Torobet a mis ange. Les trois, Torobet a mis démon. Et puis vient dans Kozanga, on avait dans Didier Scorpion. Maître Didier Scorpion. Il a signé secrétaire Luanda Mobimba. Il a signé secrétaire Luanda. Na grand frère na toza serré la sécurité. Na grand frère na Nixon Leya. Le patron Nixon Leya. Cap. Ah na Kauki Mokonzi. Faut Kauka. Na Kauki. Les premiers dans Atlantico Torobeta. Mi ange. OK. Deuxième concert dimanche. Bana basi bata ba kilota mi kenye na Angola. Eza matinée. Bachuna baby. Torobeta mi demo na wasona ndambuya. Ba générique na biso oya sika to bomi na ba chambre. OK. Et puis sans oublier ton sécurité assure. Il y a maître Scorpion. Maître Scorpion. Viens là Didier. Babi barumbe ko yate. Mon vieux. Na vieux na ngai respect mokonzi. Nixon Leya. Le patron Nixon Leya. Ah na Kauki. Na comprendre que parce que barumba yambanga lundi. Lundi ba vieux na nga ba yambanga. OK. Wana baninga ya Blaise be quoi. Faut boya wana baninga ya Blaise be quoi. Maître Blaise be quoi, c'est que coach olympique na kati Londres. Vieux na nga na sagine lobby. Maître Scorpion na za ya ko sepela déjà. Na za ya ko sepela le lundi ba ko yambanga. Vieux na nga Leya. En tout cas merci mon conduit respect na yo. Bon, ça la ben zamba protéger bino vraiment na msana bino o sala fait na Nixon na sengi merci Cap. Kadi mabokete double poche moi na moso l'équipe na basi belé na bambongo bambote na yo kadi mabokete moi na bino ba rumbuye yo talaka kadi mabokete azali alobi na ngai famo na Venzora yeyo kadi ba mona déjà nous connaissez belé te baka ça biso to ya to umela te so to leka tala kaka bambote na yo Venzora tokomi na biso na suka. Merci. Vraiment tokomi na suka elo ni ngo ko bakisa na. Elo kana ko bakisa wata leyo. Papa moni lelo, chilobi, chiokende, chosala boy. Na bango so avec méchant. Venzora silike. Bibo mo saka na musique wata. Bongo ba nzimba yo sala mbalo. Ba yana ba raker. Ba yana ba gombe na gombe. Ozana place ko leka te papa. Yo kana ebsaka yo. Ozana place ko leka te. Ndele za te to lekso te. To lekiso te. Pas de négociation. Wata 007. El diable. Non, kate el diable. El diable.
avant tout ce que ça n'a pas ça dynastie au Tigo Bimo. N'a tapé à Rogan pété. Bâtir la français va mettre Gims, pardon. Tonalité ne se bon mabicho. Bâtir la français va dadju. Faire de la tonalité bomi. Bâtir la français va dadju. Tu m'en as souvent rouma faire un bagito quoi. Moi tu m'as dit ma salle là bas défouti la mouille. T'as la bandit ma salle gito. Bonjour le baba dadju comment? Tu n'as pas la vérité. Faire yebi ko sala rumba. Mais français comme te bomi. Ayemba français te. Mais pas on numéro 1 de musique à Congo. Non! N'importe quoi on a la France. N'importe quoi! La France au Kinini. N'importe quoi! On continue on a ma comme te faire un dans cette table en Masela. Masela à deux tu l'as mon endé. Oh ya tu l'as mouina. Voilà. T'as la chawana. Tala mbamoko tenga mino carrément na batene nazala kati musique à Congo mama carrément maman zone et puis ana mta marketing à makasité faut senga wata dadi moula faire faut senga wata dadi moula dadi moula senga chef honorable o que sunga moi la maison mère faire na marketing mais na makama singo sa ba soda trésor congolais zali azaka suta mona gete akoka ba musala na ye ba akoka te trésor congolais amwana e mama marketing te nyama kibana e musique ya français ko ba français te na français te sala ne marketing ya produit ya njembo ya artiste na artiste ye ko na zaka so avani fier loka zaka moi bogar bogar olula te kitoko mabe so lingyo poninga non n'importe quoi nga na rolinga te nga zaka mutu mo solo bina na ndimi nanya watati ntameni yo poto oboya na kati émission pardon na ba mama petit ça pardon watani so linga na olinga na olinga wata kitoko wata gu wata lengi ne so wata biemo ne so ericha biemo na lula ke mbebo ne bomaka wata gu wata lengi wata sumu wata gazoza wata sukali wata sumu wata gazoza wata lengi wata leye head diablo wata leye wata sumu wata gazoza wata quoi Samapitu bonbon ya wata el diablo rendez-vous l'Atlantico le premier mi-ange mi-démon le 3 en tout cas ma soleza ma kamweza wata gazoza le grand déclarant le poste El diablo merci nayo merci na Paolo Tudilo le sénateur na mukumbo bengi sibiswa oza mubali na monya azana kitoko be Paolo beau garçon faut mona slim pesa mbote na le boss Pablo Kini le véritable déclarant na pesi le véritable déclarant le boss Pablo Kini na pesi mbote Venzora to solo na tongo pona Venzora boss Pablo Kini Venzora merci en tout cas merci beaucoup Nathan pour le pesinga tout le premier et vendredi et puis tout le dimanche semaine prochaine nous sommes au Kei ce qu'on raté bisengo mi en juillet demo et qu'elle en États-Unis faut profiter Rwanda momati Angola mobimba bazoya balubangu bamushinda bazoya déjà okanga photo na monsieur chanteur voilà bel homme bala boy article pe tamba zo photo na bato obligé azo obligé fatika et lo ya yango OK et lo ya li bena yango wana wata uma pemena ba fanatique mingi wata na vanda kana tala kana ye a comprenant yaboni garçon na lala OK nal bom le peninga simbate fier leki garçon na fier ya musique fier la te musique fier za musique kalati musique fier musique lero ti wata na zanga na bato sika moko merci na CG na biso Bogar Charlie merci na Dido Mbala ya Mbala papa Zouzou na Elabino tout fort merci na la team wata mobimba on est toujours ensemble loin de la tozo bien OK merci na ya Laurent Sokoko Neni
Bon, on avait la so Kungwati. Kungwati Sébastien. Kungwati Sébastien, c'est 8. C'est 8. Tout le monde a c'est 8. Alors qu'on parle de temps, on a dit ah qui c'est Njora. Tout le monde a c'est 8. Tout le monde a payé. Merci ba maman Palanka. Kikolo la zato to abina kikolo. Lobi na kikolo. Ba mona vie mona bango. Naza beso ba mama boko polele vraiment. Kikolo lobi to sala kikolo vraiment ba mama boko polele na makolo polele. Lobi ba naza beso ba mama boko kaka tena makolo polele. Na makolo. Ba mama Venzora. Naza na beso na makolo polele. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous savez que tous dans 3W Congo Mokili TV, un grand merci à Olga Mbambi, Olga Mbambi, Ebikane, Todo Kendele Masolo, non du premier yo, donc grand prêtre Nel Kabafosset, Bambo Tenayo, grand prêtre Adoyoué, grand prêtre Sims, Venzorayo, Tosalinaye, Torokutana, Bozela, les actualités, avec Héritier Watanabe, Toropesa Makamu, Dadimola, Toropesa Makamu, Francis Dibaya, et les actualités, Nyon Sotouez, Anakata Angola, vous le savez très bien que tout ça toujours voilà, non dit premier. Je vous aime. Ciao. Venez découvrir Lens by BBL. Des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo, pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles.